ok pale jambo. Ok pale jambo male, ok pale jambo male dide, anu se kaolo makude. Ok pale jambo male. Bonjour, bonjour, na bino nyonso obo sepelaka ko mela biloko oyo ezali ya bio, oyo ezali na produit chimique na kati te, mais ezali ko sunga biso na makambo ebele. Alors lo ya sika euti koya, en tout cas bozala boya na lombangu bino ba l'échec boya kaka kotu na l'échec tango esilaka ya sika eye na marché bati na biso oyo ezali ko kitisa diabète. Yango yo bandeko bati oyo soki ozali komela yango docteur ayebi ke sucre na yo ezali komata ti yango oyo kosunga yo pona diabète na yo ezala stabiliser ba oyo bameli yango bapesaki biso suite ya kitoko tozali pe na oyo ya tension euti koya bandeko na ngai bosengaki yango ebele esilaki yango oyo alingi kisi ya tension ti ya tension obenginga tokotekela oyo yango. Et puis, tozali pe na oyo, normalement, oyo ezali basali on a ba capsule. Mais, ezape kaka pona tension. Tolongwe wana, bande konanga ya ten. Voilà, oyo basepela ki ya ten. Et si la ki ezaki na nenga ba carton, siko eye na boye, yango oyo eye. Ten na yo ezali malamu te, ba bouton, ba tashi na elongi, bande konanga, soko omeli oyo ko soko la makila. Et puis tena yo ekozonga kitoko makasi. Alors tolongwe wana toye na café na biso ya bapapa ebele. En tout cas soki oza na problème ya érection, ozokoka ko satisfaire mwasi na yo te. En tout cas café yango ekozongisa yo makasi, ezali na produit chimique te, ekobebisa yo pe système na yo te, mais ekosunga yo pona libala na yo ezala malamu. Tokei mbangu toye na biso ba mama. Avant toke na biso ba mama, toza pe na mai oyo ezali la même chose pour na ba papa, pour na érection, soki pe débit ya oyo ba bengaka maladie oyo ba papa babelaka mingi, bande ko na ngai kombo nango ekiminga. En tout cas, n'hésitez pas, oza pe na problème ya tension awa pe eko régulariser, oza na problème que ozo telema bien te eko régulariser yango, oza pena problème ya prostate pe débit ya prostate ou bien bandi prostate bandi konanga. N'hésitez pas, eza kisi moko makasi na prix moko ya malamu nyonso ba produit o ezali bio. Toye awa ba mama na biso bazolo ba ala danoise, toza na libumu munene, tozo kitate yango yo bosala noki oyo basombaka ngo jimile ya oyo ezali ya tongo, oyo ezali ya pokwa. Surtout oyo ya tongo ezana ba bienfait ebele na kati. Nazo recommander yo mama ata kutu libumu na eza munene te pona ko détoxiquer biloko to liaka ba biloko na nyonso na kati ya nzoto kisi ti ya malamu yango. En tout cas bande ko ngai nazo melango déjà ba effet nango ezali très bien. Alors libumu ekita yo et pousse yo ke libumu diminuer makasi omeli na ya butu yango yo, après na tongo omeli oyo. Vraiment bande konanga na prix ya bien na bino nyonso tout oyo bolingaka la danoise. En tout cas, ne manquez pas boso basikoyo. Et puis bande konanga ya Belgique, boso la ba commande na bino mbangu ngai moko nazo kita Belgique na komemela bino. Oyo ya suka yango yo ezali ba capsule. Et salami pe kaka na mama titi. Basala mo sous forme ba capsule. Pona basi, ozo senti que vagin na yo eza kaka munene, osokoli me ezo ya kaka munene, mususu ezaka ba microbe. Alors toza ba capsule oyo, soki o baki yango, o tiengo na vagin na yo ekokoma mukie, et puis ekozala kitoko mingi pona santé. Alors bande konanga biloko yango yo, n'hésitez pas, kisi na biso, ya co-réduction, ya diabète, il y a ba pona biso po ezala kitoko pona we sukwama café ya ba papa, et puis pona ko diminuer o ezali pe pona kokonda, donc pona o diminuer ozoya munene makasi libumu ezoya munene nzoto na o ba poana wezo matambangu ba te yango yo omela na butu et puis omeli na tongo. À bon attendeur, salut.
boya ebele obengi la danoise na 00 44 74 59 62 52 17 soki olingi ba produit oyo obengi la danoise bambo tebele merci. Bonsoir, bonjour, bande konanga. Vraiment, liwa ya Angelica, lelo epesi ngai pasi komona ye, batie na se ya mabele. Nzambe nzoto yo eza eloko te. Eske baliwa ya baninga kote ya biso te? Bande konanga tolanda nano réflexion oyo concernant liwa, to tala nano ndenge nini topesa na ba conseil. Na kotanga yango na français tokolimbola yango na lingala et puis toza ko lobelango malembe malembe. Quand vous mourrez, ne vous inquiétez pas pour votre corps. Vos proches feront tout ce qu'il faut selon leurs moyens. Tango tozo kufa bande konangai biso tosi tokusoko kufi babi kozana susite ya nzoto na yo bande kona yo ba proche na yo bakosala selon leurs moyens ndenge tomoni vraiment Angelica bakundie na top bandeko na ye basalaki penza oyo ekoki ba honorer corps wana makasi makasi makasi. Ils vont vous habiller, vous allez vous faire laver, ils vont vous habiller, ils vont vous faire sortir de chez vous et vous conduire à votre adresse nouvelle. Soki okei bandeko ba sokola yo ba olatisa yo bangonde ba komema yo kotambo alisute ko balisute nzoto wana bangonde ba komema yango pona bakene kotika ngona nouvelle adresse. Alors bandeko nanga soko tika ki famille divisée, soko tika ki famille ezosimba te ba camarade mobulu okomona corps na yo ekozanga bato oyo bakokoka kosala makambo toza koloba. Beaucoup viendront à votre enterrement pour dire au revoir. Certains annuleront des rendez-vous et manqueront même leur travail pour aller à votre enterrement. Mukolo wana aliwa ebele bakoya pona koya kopesa yo mbote ya suka mingi bakoboma ba rendez-vous na bango ebele bakokima musala bamsu bakosenga musala pona baya kunini na enterrement na yo. Vos biens, même ceux que vous aimez, seront prêtés, vendus, offerts ou brûlés. Babiloko no banda olinga ba bien na yo mususu bakodefisa ngo bato mususu bakoteka mususu bakokabela bato mususu pe bakotumba na bango yango vos clés, vos outils, vos livres, vos CD, vos chaussures, vos vêtements, babilamba na ba CD na ba bijoux, babiloko ne belé etc. Ebele bakoteka mususu bakokaba mususu pe bakobwaka. Et soyez sûr que le monde ne s'arrêtera pas pour pleurer pour vous. Bokanisa te ke mokili kosuka kaka elelaka yo te, tout continuera. Vie eko continuer. Après liwa ya Angelica, vie eko continuer. Bato bakosala ba live ndenge banda kosala, vie eko continuer nango. Dans votre travail na musala neti yandiko na biso Angelica, vous serez remplacé na bamisala musu bako remplacer yo bako luka mutu mususu aya ko remplacer yo. Quelqu'un avec les mêmes ou des meilleures compétences prendra votre place. Mutu azana ba compétences neti ya yo oyo kuta koza pa lekio lisusu oyo pa koza la pe moins yende akoya kozwa place na musala. Vos biens iront à vos héritiers. Biloko no mususu qui n'est pas ba héritier na yo. Et ne doutez pas que vous continuerez à être cités, jugés, critiqués pour les petites et grandes choses que vous avez faites dans la vie. Bande konangai,
kokanisa te soki okufi vi na yo esuki bato babosani yo te bamosusu bakobosana yo, mais il y aura des gens oyo bakotikala ti bango mpe mokolo bakokufa babanda kotanga kombo na yo, babanda kojuge yo, babanda kokritike yo, et puis na babiloko ya minene na ya mike oyo yosalaki na mokili. Mo bando beta masolo, vraiment tanga Angélique azalaki, mande koloba boy, oyo etokota to sala boy. Donc voilà, ba tube ba critiquer azaki mutu boy, ba msope ba ko juger azaki mutu malamu. Donc il y aura des jugements et puis kombo na yo koza toujours cité. Voilà, vos amis sincères vont pleurer quelques heures. Ba camarades na yo oyo penza ya bien ba kolela pendant ba heure, quelques jours, même ensuite ils viendront à leur quotidien, mais à part après ils vont revenir dans leur quotidien, na vie na bango normal. Bazongeli bala vie na bango, bandi koseka, bazongeli makamu na bango. Donc voilà, bazongeli vie na bango normal. Bon, les amis qui vont défier vous oublieront plus vite. Bato yo balingana bango yote, barobosa no noki, donc barobosa na yo. Vos photos resteront pendant un certain temps accrochées au mur ou resteront sur un meuble, mais elles seront ensuite rangées au fond d'un tiroir. Yaya, ba photo na onandaku ekotika na mur pour un certain temps seulement. Après, bakolongola bango yango, ba classe yango na ba armoire, ba bombi yango etika kaka ba archive. La douleur profonde dans notre maison durera une semaine, 1 mois, 2 ans, 2 ans. Ensuite, vous serez ajouté au souvenir et puis votre histoire finira. Donc, les nakatianda kunabino, en tout cas vraiment, barokansao 2 ans, 3 ans après, et comme kokansao kaya bongo après histoire de baniko sa nini, baniko sila malembe. Elle sera finie pour les autres, ton histoire, hein? Elle sera finie pour les autres, finie ici, finie dans ce monde. Mais commencera votre histoire dans votre nouvelle réalité, votre vie après la mort. Voilà. Votre vie où vous ne pouvez pas déménager avec les choses d'ici parce qu'en plus, en portant, elles auront perdu leur valeur qu'ils avaient. Hein? Voilà. Babilo konoye belé et ko perdre valeur nango. Corps na yo et kozala et comme poussière et baby. Beauté na yo kozala souté, apparence na yo changer, nom de famille ba changer ba bakse comme pauvre kingandi, confort na yo esili ba crédit no ko beba, position na yo compte bancaire e kangama, ndaku na yo pe et ozaisu natina moko te parce que tu n'es pas là, beaucoup de choses ya yo et ozaisu sunatina tene tindaku voiture profession ba titre na yo ba diplôme na yo ba médaille ozwaki ba trophée o bomona ke belé wana o kofia zui trophée boye o nanya zui yemta ko zwa trophée, tout ça so batikali et ko beba et ozasu ko utiliser te dans votre nouvelle vie auto parce qu'on vit après la mort. Vous n'aurez besoin que de ce que vous avez construit en matière de vie spirituelle. Maintenant, et comme après la mort, et comme il y a vie spirituelle. Et cette valeur que vous aurez travaillé ici sera la seule fortune qui comptera là-bas. Sikoyo, après la mort, et comme il spirituel, ta façon ko vande ki na semokili ndenge osaki makamu na yo ndenge otambolaki ndenge okendeki boyango nde sikoyo ekokoma na likolo au-delà am na yo yango nde kokoma siko au-delà soko saki malamu
et ozala malamu. Soko salaki mabe yaya okufuta pe mabe. Cette fortune est la seule que vous avez emporterez et non celle que vous aurez amassée pendant le temps que vous aurez vécu ici. Lorsque vous vivrez une vie d'amour pour les autres et en paix avec les autres, vous amasserez votre fortune spirituelle. Voilà. Votre fortune spirituelle, au-delà après la mort, ça va maintenant dépendre. C'est quoi? Nandenge ni no bande ko vivre na baninga, relation ni ozaki na ona Jésus na Nzambe na yo, combien de fois okoyaki, combien de fois sengaki oseku, repentance na yo, c'est ça oyo ko salaki, oyo po bandeki ko seme bolamu na yo, ko sunga batu, ko zamalamu na batu, tout ça yango nde ko zasko li futi na yo. Donc après la mort. Lorsque vous vivez une vie d'amour pour les autres et en paix avec les autres, vous amasserez votre fortune spirituelle. Bandeko nanga toko beta sete makasi na point oyo. Lorsque vous vivez une vie d'amour pour les autres et en paix avec les autres, vous amasserez votre fortune spirituelle. Yangonga vraiment na osenga Nzambe likambuliwa ya Angelica ebangisinga makasi na musala oto ya kokota na kati ya YouTube. Nzambe apesanga kimia ke na vivre na bolingo na bato nyonso na kokuta na bango na vie ya YouTube. Ba YouTubers na ba abonné na biso. Nzamba sa ke tozan toujours na compréhension na porter un plus na ngai et puis na kenanga ba biloko mabe okuboyi okubaluka boye ba incompréhension banini ekende musika na vie nanga et puis naza na kimia vraiment na kati ya société nanga. Wana Nzamba kosala ke na ko gagner fortune moko ya bien ya spirituel après la mort. C'est pourquoi essayez de vivre pleinement et soyez heureux tant que vous êtes ici, parce que d'ici vous ne prendrez pas ce que vous avez. C'est pourquoi bazoba yango wana bandeko na ngai to vivre pleinement. Donc na bolingo na kimia na esengo toza toujours na esengo awa na se ya mabele mikolo na biso eza mingi te bandeko na ngai parce que soki lelo kei vraiment nyonso ekotikala. Vous ne prendrez que ce que vous avez donné. Après loi oyo yo pesaki kaka yango yo ko gagner. Oyo yo récoltaki oyo saki na mokili oyo yo lonaki soko lonaki en. Et puis likamoko na kolinga na expliquer bino eza likambo ezaka ya makambo mingi ya ba en wana. Oromona soki par exemple ozaki mutaba en, ozaki mutaba désordre et kolanda yo même avant ba ke kocha corps na yo. Oromona ke désordre kozana matanga na yo, oromona ke bitumbe ko bima batu ba koswana. Mais so zaki muto esengo muto omo pena matanga no batu baze esengo batu baza mobiliser donc Nzambe déjà apesa ka ba signe oyo sprezo ko benda otali bien na bibemba bato oyebaka muto oyo azokende place ya kimia muto atiki kimia na simba na ye bamsukutu olie batika na simaliwa batika neti par exemple bilamba banini bango batika ba trouble. Au monde bati quelle famille banyongo, bati quelle famille bachivundu, bati quelle famille babuluyeke, bati quelle famille babiloko moko ya compliqué, bamsusu bava kufa ke ko defa banyongo ebele, bamsusu aki atongi koto ya zongsi koto ya kaboli na famille, l'air ya kei donc famille ikutu e kabwani lisusu. Donc bande konanga après liwa et yaka na makambo ebele na ba famille. Alors pour éviter qu'après liwa kombo na yo etangama na ndenge ya mabete tika kimia tika bolingo vraiment tika esengo sala effort bandeko to sala effort tana biso ezaka mulai te kolala kolamuka koyeba te
mokolo nini ya yo kolela. Donc bon attendez à salut. C'était vraiment une exhortation que na mona kiango na otango na sepe nango juste pour na kolamsa conscience yande on a biso moi si déjà hier ça qui na e to lamsa ba conscience na biso ba totikali vraiment liwa Angelica et ça li passe makasi moto azaki nika awa une semaine après enterrement bakundi vraiment et puis si passe donc ngai liwa na e était nga makasi surtout na musala oyo na kota en tout cas était ngai na ndimi liso teke na koyaka lisusu o mobulu désordre ata osalinga mabe na ndimi teke na ozaso na temps ko répondre ka bato parce que esalinga pasi komona Angelica zo kwa soko tambola te ba memi ye mtalinga kolata linga kolia bien alinga ki banana donc akanisi kutu atiki banana esali pasi to milengele malamu surtout to linga kimia pote mkoto kokufa to tika bafu ya bien et puis kombo na biso etika la malamu na minoko ya bato. En tout cas potika la malamu, des gros bisous, bye bye la danoise.